Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deli nazolekisela bino audio oyo batindelaki ngai yango avant-hier nayokaki audio oyo. Ndenge ndeko na biso mobali alobi to partage audio oyo na bato nyonso yango ngai pe neko partage audio oyo na Badeline TV boyoka yango po ete eza kaka rappel oyo ezoyela biso. Eza kaka rappel oyo ezoyela biso. Nga moko Saint-Esprit azala na biso na video oyo na audio oyo. Saint-Esprit azala na biso, azala na bandeko nyonso okoyoka audio oyo. Ngai moko bandeko na ngai, combien de fois nzamba rappelaka nga na ba façon ebele pona likambo ke nazanga eloko te na ndaku ya réserve, nazanga te mai, nazanga mai ya réserve te. Yangwana Saint-Esprit rappelaka ngai na façon ebele. Nasala ba video na ebisa bino totia ba réserve na ndaku do ba provision, tout ça ba provision totia na ndaku. Lelo oyo lokola erumeli bato ebele bamsusu nga nalobaka soki obebisi biloko na yo, en tout cas seke yo moko, seke yo moko po Nzambe alinga biso tozala bana mayele. So oza mwana mayele biloko noko ebeba te, koma yo ko bomba semoule, koma ko bomba semoule, obomba semoule pendant 6 mois ebeba te, ebeba ozomona. Donc le yo zoyeba ke eloko nazobomba faut protéger yango. Bana mayele nayebisa bino bana mayele te natieli bino na audio boyoka audio oyo après na ozongela bino na ba conseil moka muke na seke sunga ndeko moka kolanda audio oyo. Nzamba mona bino natieli bino. Mbote na bakongole nyonso oyo bakoyoka mbela oyo bisika nyonso oyo bakutami. Lelo tozali bongo mokolo ya poso to samedi le 27 juillet 2024. Nazali na sango ya kopesa bino to message oyo namonaki me na bandi boye. Na sanza ya mineto avril ya mbula oyo nazalaki ya kolala pe na se ya pongi nayokaki mbela to message oyo. Mwana na ngai nazali mokili ya bato mpe bikelamu nyonso ya mokili oyo. Nazali koyebisa yo ke na nsima ya mbotama na yo to anniversaire na yo nakoya kotalisa yo to kopesa yo mbela po otalisa to oyebisa bayangai oyo bakoyoka yo pe bakondima yo. Bakozala na somo te pe bakobika na mikakatano nyonso oyo ekosalama mikolo ekoya. Kaka na mbula oyo ekoleka mbula oyo te to ekoya na ebandeli ya mbula oyo tozokobanda, mais plus précisément ezali na mbula oyo. Kanga chiffre oyo nakopesa yo, chiffre 24 oyo elakisi lokola 2024. Nazongi pe lala kimia komitungisa te, nakoya na 3e jour après mbotama to anniversaire na yo. Lelo tozali mokolo ya poso to samedi le 27 2024 ndenge na uti koloba. Mikolo misatu to 3 jours eleki na sima ya mbotama to anniversaire na ngai parce que na botama le 24 juillet. Par ma grande surprise, Nabutu, il y a le 26 juillet, Oyo, Nazalaki, Yakolala pe, Natongo, il y a le 27 juillet, Ndenge, Batali Sakanga, que après 3e jour, Yambota Mananga, Akoya pe, Ikukisami. Kakanase ya Pongi, Azoko Tali Sangai, que na se retrouvé na Kinshasa, na lopango na biso na pokwa.
tozalaki ebele ndenge ezalaka kaka na Kisasa na ba 18h to na bapokwa tosutuka boye toyoki lokola bombe ebeti Congo mobimba minda nyonso ekufi partout mokili pe panique ekoti batu bazokufa na bandaku na babalabala na bahopito bakura ekatani milelo na milelo ti azongisi nga na poto kaka ndenge moko mokili mobimba molili nzala pe pasi nde nasuka ayebisi ngai panza sango na bato nyonso basomba batorche baresho ya gaz provision ya biloko oyo ekauka oyo ezokosenga te ke balamba na courant pe bamai ya komela po eyebani te kan me kaka na mbula oyo nazali na mingi ya koloba te nazali pe prophète te ndenge nayebisi bino nazali ndeko na bino ezali message oyo batalisi ngai alors moyen na bomba yango eza te yango ngai pe na panze yango po baninga bayoka oyo bakoyoka mbela oyo bapanza pe na baninga po to se préparer voilà donc naza na mingi ya koloba te oyo ayoki malamu na ye oyo pe ayoki te malamu na ye voilà oyo nazalaki nango mpona koloba yango wana vraiment tobongama tozala mayele po toyebi te ka ekosalama courant ekozala te nayebi te na marke nini to ntango mosusu parce que nzambe alobaka d'une manière ou d'une autre donc to se préparer na baconséquence oyo ezoya po to setone nango te merci mingi bonne journée. Bandeko na nga toyoki ndenge ndeko na biso mobali alobi nayebi te soki aza na mboka nini nayebi te mais je crois koza na Europe awa alobi na 2024 oyo na juillet nde nzambe ake koyebisa makambo oyo boyoki bino mona matoi na bino ozoyoka bomoni histoire ya nzambe na biso aza nzambe asala makambo na ndenge na ye po moto aloba te ke onga penda nayebi nzambe bien nzambe asalaka boye te nzambe alobaka boye te mutu soki soki nzambe da tokoma oyeba ye bien seka aza lisu nzambe te nasi boyoki bino moko bana mayele bacomprendre eloko nini oyo nzambe alobi na yo bomoni tozwa na Bible histoire ya 10 vierges. Histoire ya 10 vierges. 5 bazalaki mayele, 5 bazalaki bazoba. Ndeko na nga na oyo ngai na partage na bino na video o na sali na audio eninge lobaki ezala mwana mayele. Na loba mingi te zala mwana mayele. Yo zala mwana mayele. Ata ya mingi te, ata ya mukebi bana mayele basala ndeni. Bana mayele na yebi baloba mama Deline nga biloko na tia 5 sacs ya nini ya semoule mais chaque mois lokwa toliaka tozana bana na changeaka so isaki o esili na sombi mususu na remplacer na zui o wana na tiango signe na remplacer na zui o wana na sala kabatu bando loba makambo wana ozomona soki asombi ya sika atie wana azwi o akalabale asombi mususu atie azwi su o akalabale asombi mususu bado saki moko jamais esala mikolo ebele yo obebisa biloko mitali yo po ozalaki na mayele te na oboya koloba ke ozalaki zoba do po ozalaki no mayele te c'est ça po boya lobo mama Deline afingi biso bazoba te eza na bato mosusu epesami bino te bino ata botie baprovision boza na biloko te mpo na yebisa bino verité eza mpona bana bilembo ya kimbangu bango wana nde ebina mindele ebele baza bana bilembo ya kimbangu mindele baza bana bilembo ya kimbangu mutu congolais abala mundele azoyebisa ye sans révélation oyo biso toopesa mais mundele azoyebisa ye ke fo kotia biloko mpo mokili ezokende mabe makambo so ezoya tozanga fo kotia congolais ana azokamwa
Mais pourquoi mobali wa mundele oyo na bala azobana wana tia biloko poto ozanga biloko lia koma na France biloko eke kozanga de mundele wana aza mwana elembo yango aza révélé bandeko nanga tolobela makambo oyo mingi makambo ezoya na mokili oyo nzambe otalisa biso yango na baforme nyonso otalisa biso elakisaka mokili ekoningana ozomona mokili ezoningana toza na temps ya apocalypse tolinga toboya toza na temps ya apocalypse tanga makambo nini apocalypse eza elobi apocalypse elobi enlèvement elobeli enlèvement toza na temps ya enlèvement ndenge enlèvement kosalamela nzambe azorevela nka na baoyo ya ye na baoyo ya ye ndenge enlèvement kosalama azorevela nka na baoyo ya ye temps ya tribulation ndenge kozalela azorevela nka na baoyo ya ye toza na temps ya millénium tozoke nyonso wana eza apocalypse sikoyo yo moko detete temps nini tozali temps nini tozokende bana bayele bazwa mayele na makambo oyo nzambe amona bino na rapele kaka bino eza kaka rappel bato ebele bakomela ngai yo lobaki ke totia baprovision ese bato bakomaki yo lobaki totia baprovision batia baprovision ti lelo nga nazwa bamessage ebele ya mamba baprovision nzambe azosola na bana ne soki yo oyebi te nzambe azoyebisa bana ne batia baprovision yo lokwa oza na okidiba oza mpe mwana nzambe oza mpe mwana elembo me lokwa oza kidiba okendaka na mopepe soki oyoki kuna babi ke pa na France elo nini yango ekozala mokili pende koma bongo obie moyen te ya solo na mamu nyonso ndimaki obwakisi yo na bango bokolelaka nzela moko epuis fo kotambola na obanga nzambe bana nzambe ekuta oka na eloko so ekuti na eloko te soki otosaki te mitali yo so ekuti na eloko ata saki moko ya semule saki moko ya nini nzambe mole ozobonda ozotambwa na obanga nzambe akomultiplie yango nzambe aza na moko na moko nyangaka na yokisa bino audio oyo ndeko na biso abi nzambe abi na epartage yango loko ekomeli nga mpe na matoi ngai mpe mama Deline na partage na bino nzambe amona moko na moko nzambe azala na bino na kombo tata mwana mpe ya molimo santu bolimbiselo na bakisa mpona bandeko mingi oyo bozokoka kobomba biloko te to esikaki mamba basous-vide bosomba basous-vide botia eloko te makamba milangi oyo ya 5 babidon oyo ya 5 litre ya mai wana otie baloso na ona kati wana saki mwa loso ekokota 5 bouteille ya mai wana so ile bosombaka mai bosombaka babouteille oyo mike osali ata osomba ata 5 to 10 ya babouteille oyo minene oyo 5 litre ya mai biso toyebi yango otie baloso na ona kati etondi ti likolo ale na likolo wana ozwi baayo katikati otie likolo wana to bafeuille de laurier otie likolo mpo eprotege yango soki mpe omoni okokoka bongo te nayebi te somba baboite de conserve eza na badati ebele oyo eza na badati moko ekoespire na ba 2027 somba yango mpo ndeko na biso akuti olobaki ane oyo ekosila te me nzambe moko ayebi ye moko alobi likambo boye ayebi ndenge alobeli yango alobi ane oyo ekosila te eza peut-être toyebi te soki mpe donc wana ka eza ndenge nzambe alobeli eloba nango ye moko ndenge nzambe alobeli nga na ekopartage yango kaka na tosi kaka nde maloba ezali ke topartage yango to na partage na bandeko nyonso kimia na Yesu Masiya ezala na moko na moko so ozokoka kosomba bareso ya gazi te somba gari zwa gari mpe ebebaka osombi gari otiango na milangi ka nde nalobi bongo ozwi gari na otie tiango na milangi wana oprotege yango na nini mpo gari wana ata na mai ya pio otie wana bolia na bana
otie garika na mai ya pi olalisi yango wana evimbi nango lobi otie sukali bole ata ya pamba ka bon bole ozwi sardine ofongoli otie likolo bole donc système ka yango wana bana mayele baza mayele donc zala parmi ba 5 femmes 5 vierges o bazalaki sage kozala te parmi 5 sage o bazalaki bazoba bamessage oyo epesami eza na mindele epesami na bato ebele papa Simon Kimbangu alobi azoningisa mokili mokili ezoningana papa Kimbangu azoningisa mokili ezoningana bandeko na nga kozala sipi te dimanche toutaki kopartage mate ya oyo bolandaki nga na mate ya dimanche boyebi tolobaki ke monguna Satan alingaka te biso tozala revele mpona makambo ezoya tolobaki na mate ya dimanche alingaka te toyeba makambo ezoya topartageaki na livre ya Daniel 10 je crois so na bosante Daniel 10 topartageaki na Daniel 10 Daniel abondelaki mpona makambo ezoya na mboka na ye nzambe ka ndenge atindelaki ye yano arevele yango monguna akangaki ange wana oyo ayelaki ye yano donc yango topartageaki ke monguna alingaka te biso toyeba makambo ezoya mpo biti ya koyeba makambo ezoya ezali ke mpo tozala sipri te esiprendre biso te biso bana nzambe eloko moko te kosiprendre biso yango moni bible elobi ke nzambe asalaka eloko moko te sanke aprevenir bana na ye donc monguna Satan alingi te biso tozala baprevenir biso ke mabe ezoya ke eloko moko ezoya mpo na nini le tokoyeba yango tokobongama moralement spirituellement physiquement tobongama moralement spirituellement physiquement po toyebaki deja ki makambo ekosalama mais soki toyebaki te toza panike bible elobi na biso mwana nzambe azalaka panike te donc yango monguna alingaka biso tozala panike bandeko tocomprendre makambo oyo monguna alingi biso tozala panike na makambo wana mpo lokwa tozalaki revele te tokoyeba te eloko nini oyo biso tokosala toyeba te monguna alingaka te biso tozala toyeba makambo ezoya po ayebi ke so toyebi makambo ezoya tose prepare ya lingi te tose prepare na makambo ezoya en tout cas nzambe azala na moko préparation ya solo na vie na biso eza kotambwa na obanga nzambe bandeko na nga kotambwa na kobanga nzambe yango nalobaka ntango nyonso kotambwa na vie ya sanctification eza très nécessaire na makambo ebele kobondela mingi eza bien mais eloko eleki eza kotambwa na vie ya kobanga nzambe kozala na connaissance eza bien ekangola yo zala na connaissance mpe bangaka nzambe tambwa na vie ya kobanga nzambe polo ozotambwa na vie ya kobanga nzambe ata ozobondela no te leli bakoluka baboma yo na physiquement me na molimo okufa na yo te mais so ozotambwa na kobanga nzambe mpo ozobondela le baluka babomo bakokoka yo te mpo yo obondelaka mais soki ozobondela eke ozotambwa na kobanga nzambe te yeba ke nzambe nana oyoka mpe libondeli na yo te ozobondela pamba nzambe azoyoka yango tozosouffrir pour rien nzambe azala na bino nalingi te video oyo eke molai kimia na yesu masiya ezala na moko amen.